ngai na lalaki nde bato nyonso balalaka toprie topeta aussi vous prier, c'était vers 1h. J'ai senti à moi, il y a une personne mon esprit est bimi. Donc mon esprit est bimi et bani maintenant kotambola. D'emblée comme ça, tout moni, tout place moko ba commis cimetière. Maintenant oh, au même dans le cimetière pourquoi? Abna même dans le cimetière pour la talisa yo makamnini oh yango c'est pas ça dans le cimetière. Ba to ya mona ra cimetière. Mais il y a tout un monde mombimba, il y a un monde à l'esprit. Vous remarquez ni dans le cimetière. Non, on a pas tombeau. Abi ok. À part batombo remarquez là non monde banzela. Oh ba les canets toko kunda batu et des cimetières ça. Abi monde banzela oh. Ce sont des avenis. Il y a ba aveni. Cimetière oyo ba mema ngala les cimetière et nécropole. Ils a ba aveni mobimba. Des akane ba person no aveni so gini na aveni déjà aveni mobimba ngwana. De mona nécropole ba tchaka au quartier boy. Ce sont pas quartier ça vrai. Lemi amna ngatana ngam na tena ngam. O mona ngam no ngam moni na moni za tombo. Abi moni tombo a. Abi za tombo te. Ce sont des parcelles. So bon en face boy, en face on peut exemple na voisin. Des amon ma pas ngone la nengeza ba veni ba voisin tout abi exemple na yango. Mais oyo ngana mona cimetière na mona za cimetière ya nécropole. A memingai soko na nécropole au mona il y a des anges, soi-disant des anges. Au mona moko a cheboy. C'est so babiloko o c'est-à-dire bango maintenant ne ba recevaka ba ame ba to ba ko tika kawana. Nabi bon ça va pourquoi? Abi parce que même na kat ma monde spirituel donc lien o ba bongisa ki mutu ba kundaye ata kufi na poto il faut lire il faut réclamer. N'est ensemble. Deuxième chose, bato ba nyataka ba tombo ya batu. Ils ont ba tombo te ba parcelle à batu. Ceux qui sont des hommes méchants, ou remarqué que des fois moi na kufi, ton de bona kufi. Pasteur Nyonso Oba Kundaye à partir de 18h. Cornaye Bakuna à partir de 18h. C'est tout un esprit la chef coutumier. Chantre Nyonso au corne côté à 18h. Bino quand manœuvre full batou, manœuvre T, c'est-à-dire le cola est esprit est la chef coutumier. Pour chef coutumier Bakundaye na moité. Donc vous à 18h. Oui. Et pour Bakundaye na nécropole. Quand on est content de 18h, à mobile. Moi c'est mobile. Yanzambe. Quand on est content de 18h. Et spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Nakata orphelinat vida. Bolingonde vandi. Linge okanisi bazo telengana. Orphelinat vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida. Esika bazozwa bana baza orphelin pe baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida. Na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la livre à souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Zamena lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na onyo so bosalaki lelo to yisuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre na sepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision.
Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, boza loka ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote bala nyonso ya Chebiso télévision na pesi bino mbote place Bozali. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Une émission qui fait de nous de bons serviteurs et de belles servantes de Dieu. Merci pour cette confiance partout dans le monde. Vous êtes nombreux, vous nous suivez. Na Mokil Mobimba, na Pessimino Mbote, na Awa na Kinshasa, Awa na Congo, Brazzaville, partout dans le monde. Merci pour la confiance, la fidélité, na chaîne Nabiso. Ya Chebiso Télévision, je dis merci comme ça. Na tous mes partenaires, je salue. Maman, Aminata Nonga Labile, la sœur d'Orcas. Bientôt à Kinshasa. SKS. Drosilia Bala. Boza Ebele. Apesi bino mbote place Bozali. Lelo toza awawa. Na moko ya basala nzambe oto mesana komona na chaîne na biso. Tolinga ke pe mingi, bolinga po ya denosaka. Tolinga ke mingi po ya lobaka mabe mingi. Akiparate oya ozoloba eza oyo kolo apesi. Falata bomba ndamu ya bomba rate. Le prophète Eric Kaskas. Mikole belé na yamba ekala. Moto nzambe na pesi mbote. Oui, mbote Brad, mbote batno chez Biso télévision. Je crois pour les canaux chez Biso ils ont chose facilité. Mais bato belé ba monenga côté mubu inazo ba appel. Même yo benga kinga. Même chika benga. C'est juste des passages mais je suis pas de là, je suis l'enfant de la maison chez Biso télévision. Ouais, c'est important moi. So va venir la kioni. Bon, c'est par rapport à l'analyse, analyse qui par rapport à Makamoko, Fernand Lobela, pour nous soutenir, peut faire des sous-moments, même mission à la Tagiteni, c'était ça, pour les aguets permettaient d'aller Kakuna. Et s'il y a un s'il on est soudé. Non. Vous canatez Kuna. Oui, il y a Mambo Kanate, il y a Mambo Kanate, mais ils ont le rôle là. Moni na kati ya mukili il faut que baka ennemi ya mina yo azape ennemi na yo il faut faire attention bino pesa ba ina mbote voilà parce que moi des chaînes benga yo pe non je suis là benga ko ba mususu benga mususu donc mon bobena télé o ba ya moté voilà analyse aujourd'hui on va parler pas plus d'analyse mais c'est que moi question d'actualité moi comme balé zanga na ngote mais toyé plus na révélation hormis ba analyse tout ça là ka ozaka prophète oza moko ya balobeli ya kolo na mokili na biso assez donc tant tozaka na casquette nano ya mosel na nzambe hormis tout oyo toki koloba mais bato bafinganga po na Ezekiel po na côté de Ezekiel na bemission to sala na tigelo maloba te na katakata ba maloba mais lelo pena en tout cas ce que za maloba ko sili sango lelo oh ata moko ko tika na te tipi no mo be o tiki na tuno sili le sili asiki osiko wana seki na ngai te Ezekiel bon ngabna déjà na yo tanga komba batuté parce que na peine besoin de répéter et permettre répéter pour na pour fula mututé donc kombo na yo tanga komba Christ Jésus c'est tout donc les ayangwana na matadi na mona qui y avait un ami moko avocat benga ipapo et ba émission moto ça qui papo ya notre frère na kombo ya Mike Kalambai il veut la plainte hein il paraît ya ba esi otanga esi wa kombo non Mike asesa ba jeta kangi saka non pour moi pour mes amis lorsque tu les cas kolobela tout le bango na ba imagination te net le quoi faire à Mike on comprend le quoi faire mais c'était Zawadi et c'était aussi Peniel il y avait deux bateaux oyo je crois au pendant notre pasteur Mike il fallait pendant à poursuivre la justice si il y a ce le rôle batté tout le batté mais tant que vous savez d'abîmer lobby
to peine la bimia lobby biso to suka analyse na ba o yem tazana bango biso batute ya na ba même attendre notre justice et biso mboka si vous voulez arrêter batunanu vous ya ko porter plainte au monde muta lobby OK quand on va pêcher le dossier loko liboso il faut ça mener analyse au fundi brade au fundi peut-être fundi non tala ba lobby bona ba lobby pona nini bozu ba image donc bateau faut d'abord source pour sauver source au kangité ma est débordé alors que bino tombo les kabozamba preuve tangible de c'est mais to le baka par rapport tant peine à lesquels on a télévision comme ça ba tout ba monyango tant ça dans les cas ba mambo na bitang ba nani c'est qui le site ça dans les cas qui habite no makambo ba vaseline ba photo mai tant bango ba olu bango pourquoi pas ba arrêter mais ba ko arrêter ba nani ba innocent pour baza batu wana to pena no ba beti kina moni be panye ba buzo ba niti non on a lobby wana mai tikana te ngana bina ndenge ya mabete je crois nazo peser même ba mona na oloba donc to lobela te pour que to yoki mais to lobela parce que c'est so batu o bazala ki na ye o remarquer fois une émission nga côté la mic par rapport à magistrat so di motre spirituel mi que ayem tapaza maki après c'est so ba kisi yo yebi na la meti na matadi na mona été il y a d'autres choses papa il y a des choses soko lingi ba lobela yote ko sala vedette fanu na ndako za vedette o sa ilo monter tandis que aux alliés à la lune aux a vedette même atayo solo il y a un problème ba lobe même nga bon parce que to le kana ikam donc ça dit to alliés ba indicateur ba masse tangu que il y a une erreur qui ba kangi ba lobi papa même nga fani ne ba lobelanga oh ça dit sextable oui ba loba mai ni nga pa mate ya ba pe de osala vidéo mon boy na gros me osala moté par erreur non et aussi nande attends tout ton mo pagano non na tikala osala moté même pas est-ce que c'est osala mo pagano ba ndo il ezalaka non ils a raté ils a ba bloqué ba ils a sur télécell ba biso ayebi ka android mikolo ya ils a ba télécell wa minene wana et puis à qui ba Sony ba Eric ba 10 ils a 10 18 quand on l'équipe wana ba Motorola ba 618 tu yo ba CMS mais moko mai après tu yo ba Blani Pemba et Blani Pemba non d'abord après Blani Pemba ne tu yo sur la Nokia ya ba musuba ba bloqué ba yebi ngote biso soko ba talelo te ba takala c'est rana ndi yo bon wala na bon depuis na yeba ka mkona bon depuis 1998 na se convertir oui il y a les lotaires bon kutuka baninga boye bon ça kani ya kutuka baninga te bible lobby lorsque tu monde a mal il faut te dénoncer pour qu'on sauver l'église à Batanzambe. Est-ce que yo yebi ki ezana chroniqueur yo yebi ki ezana chroniqueur moko to sala ki je crois émission moko je crois sona to tsanda ki on a maman na deskimana et Betty et chroniqueur na kuta na yabi ki ba yokanele ba pasteur mususu ba pesa mbonga bimisa 4 bana basi ba bakenga na senta bango pour ki ba diminuer mais non senta na ote il m'a dit ça comme ça en face mais il y avait un ami à Binon. Tu peux pas le faire sans non. Surtout au bengue tu reprocher mais bon non la lignité. Il m'a dit ça papa. Oui, abi lokola zamunoko. Mingi ya bombi bango ya chroniqueur bombi bango. Lokola zamunoko. Lokola yé chroniqueur na côté la bango. Après si le pasteur Nash, j'ai orphelinat Jésus c'est mon papa. Nzambalo la pambola. Excusez moi na pesa ko mon frère que j'aime beaucoup na linga makasi. Oui nani? Pashibolo. Ya babomolo. Wana mutu na ngai. Wana kuna okota te. Donc côté na bango bazate. Voilà. Okopelo kongo. Siko na bango bazaki wana na yebi mibale. Oui mibale. O baby c'est monsieur aussi le kaimeri yebe. Te tanga na bango. Te. Donc ba yokana chroniqueur ba pesa mbongo abimisa 6 filles. Bon sang on le bacha ba micro et bacha ka appel bo ba benga ke ye prophète na ba bona beaucoup na na zemine boy ye prophète bo ça dit pendant que baby so isa image ya on remarque là où il y a la vérité il y a toujours ba mensonge bayaka
eza malamu te. Très bien, bon, tous les capicats, hein? Consultation 300 euros, 200 euros. Oui. Tous les cannabis au cas. Non, consultation 300 euros, 200 euros. Naebi, il y a, voilà. Il y a la moutou, ou un outil poteau, calamité. Batina nga ba image wana. Donc, c'est vrai. Ils a, bon, batina nga, ils a qui les prophètes Joël Facita. Pour nga tanga. Tant que les poteaux, tu as consultation, 200 euros. Moutou n'a pas côté. Dia côté te yeba azana bana na poto bana ba tindeli. Yeba tindeli ngambo. Bon, jusqu'à présent, dans sa démarche, je fais tatou na ba sur chef c'est un ami. Dans sa démarche, on n'a pas nazala été vu que nous avons préparé confirmation dans le ministère le 14 au Ezana à Lemba chez mon père spirituel. Je suis en train vraiment très concentré par rapport à Nango, mais je dois aller chercher l'homme de Dieu pour nous partager et le qu'on est très important. Na sengi na Joël Francis Tatou. S'il vous plaît, nous avons besoin chez Bissou, nous avons besoin na yo. Ils ont médias. Ceux qui bengi yo basali appelle même yo numéro zana benga brad bazo caméra au fanda au mekape ko babilo ko wana. Ils ont très important. Kosuka kaka na Power TV na yote. Même ba réseaux sociaux ba na besoin. Donc ngam na sengi. Donc numéro brad des zawana, numéro ya brad des zawana benga par rapport à babiloko. Oh, il s'agit ngana brad au fanda poto tout nango au mekape ko éclairci au ils battent parce que bat bana besoin fois à sauver. C'est très important. Bokanga mangana na TVT. Bon, rappelle les réseaux sociaux, c'est très important. Je veux bien la vérité. Bon, je n'ai pas encore. Si c'était Moïse qui a saigné. Qui est consultation des saints. Mais ce n'est pas preuve tangible. Mais non, les notions. Kotinda, na kota na kati koyeba, il y a des choses très différentes. Des passages. Yo so ga comme je Francis on no wa mista na yo a côté là yo. Non. Oh ceux qui sont pas Papa, si y a un mal, un mal. Ce ma beza ma beza. La Bible bien qu'il y en a un homme de Dieu atindé ngai vraiment par rapport Joël Francis Tatou a tchaki consulter nga outil poto boya c'est a tchaki consultation prophétique a tchaki on a 200 euros de ceux les actes ou yamba yote. A benga amena benga wala ka mutu na yo a benga atindé nga ba bloko wana. Yango narbi que après avoir confirmation ministère nga na sa démarche na kuta na Joël Francis Tatou. Mais na boy to kuta to na kuta na yango na nini na sengi chebiso na ngai na yo brad to fana na laksaye alu bela biso chose en toza yango te soka boy que chebiso était c'est-à-dire directement confirmer les affaires na za bongo oui. Oui, ce que boy koleka pour qu'elle défendre là non, ils a yango te bat bakosi za bonabo, waneza oui, mais ce que boy abi que non les gata bengité le moté c'est-à-dire on est vrai parce que moi Nicolo il y a beaucoup de pasteurs basés élevés, même ici pasali mabe il y a un mal, ba ngi so baté bon, ba ngoti kara bat bon à suspense. Oh tu dois il faut des fois parce qu'il y a les beautés en Nzambe Soki. Et Soki mais il faut que moi il faut expliquer que nous avons beauté pour la beauté tout ça bakosi lenga makambo. Et ça là non. Très bien, message Nicolo à Tinde de Bisso. Nicolo Lelo, la chaîne à Bisso et chaîne D'accord, merci beaucoup. Je crois ces derniers temps, tu vas voir la chaîne quelque part. Je vais exposer que tel Sabicho est allé au Cambo, il y a cimetière. Cambo il y a cimetière, ils ont battu belé. Bon, on a un cimetière, bon, on a un cimetière, mais bon, il y a tout un mystère pour me faire un cimetière. Bah, ninga paye na mon chaîne paye moi belé. Donc pour na kene directement na bit ya likambo yango na bi ke yo erone bono bo c'est ba question ne au fani bobo bo sa question vu que nous avons préparé confirmation ministère bisono so toujours là na c'est tous les serviteurs né papa na biso bagi apôtre Serge qui pour les choses ali que Dieu te bénisse beaucoup ngai na lala ki de maintenant so lala la prier tout peut aussi vous prier c'était vers 1h. J'ai senti à moi, il y a une personne mon esprit est bimi. Donc mon esprit est bimi et bani maintenant kotambola. Mouto a latri tout à blanc mais non non monate. Tant non monate, abe Eric Yaka.
esprit nanga ebimi namoni nde corps nzoto nanga ndenge elali mais esprit nanga ebimi moto yango asimbi nga na loboko tondo otambola na ye nga tuni ye tokei wapi ayebisi nga no naye nalakisa yo makambo nini oyo esalamaka ngai makambo esalamaka wapi d'emblée comme ça tomoni tokomi place moko bakomi cimetière natuni omemanga na cimetière pourquoi abina meme na cimetière mpona talisa yo makambo nini oyo yango sepasa na cimetière bato bya mona aka cimetière mais il y a tout un monde mobimba il y a un monde ya baesprit kabia bon ok tokoti na cimetière quand tokoti na cimetière maintenant abisinga telema na telemi amina ngai tala na gauche boso avant manga tala na gauche abi o remarquer ni na cimetière ngabi non na omona kaka batombo abi ok à part batombo remarquer na non amoni banzela oyo bato balekane toko kunda batu nde cimetière zaka abi omoni banzela oyo ce sont des avenis ya ba aveni cimetière oyo bamema inga eza cimetière ya nécropole eza ba aveni mobimba abino moni bakomi cimetière c'est tout un monde un pays mobimba ya yango dernier demeure à mutu ya yango cimetière donc c'est ka ba oyo kunda bato c'est tout un monde mais meminga na nécropole mais na omona ba aveni na banzela nga biso mona ka banzela to lekaka habité ça ce sont des avenis aveni pene ya bato nde za kane ba peso no aveni soki nini aveni neza aveni mobimba ngwana nde mona nécropole ba tchaka o quartier ya boy ce sont pas quartiers ça vrai sur des quartiers des vrais après amna nga na telemi amna nga tala ngam na tala ngam o mona ngam no ngam na moni za tombo abo moni tombo abeza tombo te ce sont des parcelles d'abato parcelle d'abato na ndeni abiye tombo eza parcelle mais cercueil ba côté na kati wana eza pax ezali maison ba tongi ngo na kati parcelle ngabi comment abi ndongo moni ba croix wana ba croix ezalaka so sombi terrain ba tcha ba benga ngo ba cadastre ndé ba sa cadastre pona ba luponga muté uti boti voir mesure abi no mona ke nini ba komaka ba komi ezali ko nini na cadastre ezali adresse mobimba ba cheli mutu numéro mona za pena numéro pena ya parcelle na ye bon abi ok so bona face boy en face on peut exemple na voisin ndeza mo mapango ne la ndenge za ba veni ba voisin tout abi exemple na yango mais oyo ngana mona cimetière na mona za cimetière ya nécropole a memingai soko na nécropole au mona il y a des anges soi-disant des anges au mona moko cheboy c'est so babiloko o c'est-à-dire bango mena ne ba recevaka ba ame bato o ba ko tika kawana ba ama biwa ko tika kana ça dit gérant signo so mona na nécropole wana donc signo mona na nécropole na eza pambate donc ba wana ce sont pas des anges ba ce sont des anges déchus oyo bango mena ba c'est-à-dire ba so ba ame bato na maboyo mona mikoba nyo so nécropole ezali cimetière oyo il y a beaucoup des esprits oyo ezali wana peut fonctionner wana nécropole après ngabi si mais papa tu bani maintenant qu'on avancer tant que bani qu'on avancer je commence à voir maintenant oyo ezali ba tombo même ba artiste musicien ba chrétien oui et ce sont des parcelles na mona otala na tuni ya artiste boy ngabi pourquoi yeba ko sala ye tombo ne faut sala ka bo faut sala moi abi non wana ezali ba wana kena ba musicien profane ba art ozo mona ba che wana so de art moko za ba art moko diabolique et ba art moko diabolique o ba che yango yango je commence à avancer tant on m'a dit qu'on avancer directement et un jour on a singam na ngai abi il faut faire attention au ebisaka bato ke tant que besoin kana cimetière zali o ezali lié au mutako santé parce que ezali sika oyo ya voix même de père batu o ba vivaka yango remarquer ça ba soit des fois o na cimetière bo sali ba wene bo nyeta bo zonga accident tant accident ça moment on a 2-3 personnes ba kufi miso ba makolo c'est-à-dire ba amwana ya cimetière c'est-à-dire ba réclamer pe makila ya batu o comment be bo kende sans que am moko tikala te
un mot écotique. Il faut symbole. Donc il faut tout récupérer. Il y a un hôtel qui est mais so que cimetière au zongi. Comme ça nzambe kokena hôtel te, kokena bar te, kokena masanga te, kokenda monte. Tant au tambola directement et le comment est très important. Oh il y a très important tout na bolanga abiboy. Pourquoi on remarque que Soki a deux fois mutumo akufi na poto. Mais babi corps neuf ba répatrier ngo il faut zonga kawapi na Kinshasa te faut ba kundeka na village natal. Pourquoi? Mais mutakufi na poto peut-être pas azambe na mukanda. Pour Nabi bon ça va pourquoi? Abi parce que même na kat ma monde spirituel donc lié au babongisa ki mutu ba kunda ata kufi na poto. Il faut lire, il faut réclamer. De babongi sango déjà. Babongi sango déjà. Même à taille moi ebet. Même à taille moi ebet. Misuba go ebate. Donc quel que soit parce que dernièrement na auto tachela na moni avait un député moko député mon na moni ba kundia na village natal na ye. Na village natal na ye. Ba kundia donc tout le monde est juste quand la balabala na village natal na ye. Ah bah oh. Abi yango mona kabiloko esa ma mingi. Oh, ne on soit kufi. Mais comment on est foya, on remarque voire même sous encore une fois et donc le kelenga abi pourquoi mon accord mo bazuba kanyango et c'est un mois 2 mois. Un mois 2 mois pourquoi? Poya. Donc ce qui n'a pas bon ici l'air au kundela été même les esprits on a et au sala ba manœuvre ne sont pas le place où il faut ba kundai place où ils a bien destiné ba kundai. Très bien. C'est ça oyo. To poussani alors bi ah ça va parcelle zela na tel so que ça va parcelle. Zéla. La minute à côté, moi j'ai vu des personnes qui ont tombeau. Ça, ce sont des esprits qui ont été sautés. Et qui ont remarqué mingi. Très bien. On remarque mingi dans le mois de décembre. On remarque que et belle bateau de feuilles bangoté. Maintenant, il y a des gens qui récupérer les âmes pour les cimetière. Donc j'avais vu beaucoup de mon de musiciens. Mon vraiment batebelé. Alors tu en général au juste yo ningote ya ngai nini. Abi juste na nina ebisayo ke ko ebisa bana nzambe que cimetière c'est tout un monde, c'est un monde ya d'esprit. Maintenant ton batona ba yeba na raté. Moi que c'est hier. Oui. Baza ba voisin. Ba yeba nité. Ba créer bango libota. Alors que ma famille est différente. Oui. Si on va réclamer quand bateau va yebi peka te fera hier réclamer quand les bottes là. Ce que ça makila pète ba réclamer. Baliwa nyo somona baliwa tout ezaka ateke mutako moka liwa mutayo non. Eza par rapport état esprit na yo. Et puis dans le monde des esprits to yebani. Dans le monde des esprits. Maintenant comment tout qui peut se comporter dans la cimetière donc c'est-à-dire quoi tant que tu es cimetière tu dois d'abord un prix. Il faut d'abord assembler. Il faut d'abord n'être assemblé. Deuxième chose, bateau banyataka batombo ya batu. Ils ont batombo te ba parcelle à batu. Ceux qui sont des hommes méchants, on remarque soit des fois moi na no kufi, ton de bona kufi parce que soit des fois yo moko ni na weza, ils ont makasi ba ko zo te faut ba kota la kata membre parce que ba esprit on a elamuka ka déjà. Ta boye beaucoup bon, OK. Et loko on est pendant tout cas na lubangu pour moi. Tant que bato bakota na cercueil, boye na nécropole, boye ezana toute une mwana mwasi moko asaka culte. Azala ko la modérateur ya cimetière. Bino bo mona modérateur cimetière, azala bien préparé par rapport aussi ya monde de paix, ya d'esprit. La première personne au d'abord y a acquérir molimo on eza mutu aza ko modérateur ou modératrice. C'est un culte, tout un culte. Parce que yende maintenant ce qu'il faut recevoir molimo wana. Après ça, maintenant, accès au monde en nécropole, au monde à Basui, cercueil, bâché, boye, deux familles, Fanny Boye, moi, ça là, l'obéa, l'hôpital, on sait pas, maman, au monde à directement, maman, pour moi, ce passage. Maintenant, il y a aussi cahier. Ça dit, quand maintenant, bas esprit, on a ennemi, moi, ça, à comprendre que l'esprit ennemi, il y a ce passage, on a dit, beaucoup de aussi. Alors, t'as beaucoup de prières, ou aller salam. Oui, il faut salam. Il faut ça. Non, même le pasteur, non, on a voté non. Tout, tu dois d'abord faire, il faut ça avant que écoute na katasi. La vie cimetière nyoso. Tu dois préparer l'âme de cette personne là avant que ba kéré yango. Alors tant maintenant ba komana
N'est-ce que moi c'est bon? Maintenant tu peux si bango accès manaba sanini bakota. De temps maintenant bakota. Si kota bakota. Nde par rapport wana au monde ate ba ange wana ba tiaka wana nde bango ni aussi on ba recevoir esprit anani ya mutana. Donc il faut d'abord moi il faut d'abord ya yamba. Maintenant, comment garder l'esprit de votre frère, soeur, papa, maman, oyo, akufi, baki, okunda? Parce que, et bien, le bisoka n'est pas, mais c'est belé. Tellement c'est belé. Comment garder son esprit? Si balé qui s'est na kata, comment on a besoin de kata? Na sama koula, maman, wana. Famille, fandi, fandi boy, balé qui s'est na kata, il faut accord, wana, il faut épée sa makaka, soeur, épée sa mité. So, accord, wana, si bon, pesa. Amna, ekene, na ba ange de chou, wana. Oui. Si comment kolonga esprit wana de kamina kelele. Ce que tu as envie, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. À ta famille sambeli. Mais oui. Mutu, la délivrance d'une personne est dépend lorsque Moutaza en vie. Lorsque Koufi, la délivrance est soutée. Délivrance est soutée. Lorsque vous avez envie de délivrance, c'est quand vous avez envie de billet. Quand lorsque ça c'est tout. Dès que ton homme repose à paix. Que ton homme repose à paix, parce qu'on a pété. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Repose en paix, ça papa batu. Oh, maintenant, batu, c'est-à-dire, donc, yamba Christ n'a ta vie n'a pas en paix. Pourquoi? Surtout dans la Luc chapitre 16. Bon, bête, aux paraboles, il y a pauvre Lazare, puis bon, bête, il y a riche. Peut-être que tu as riche, âme les en paix. Ok, nous avons âme les en tourment. Peut-être que Monica non, ça m'a balé to kunde to bois que peut-être M des fois M hein? Et qui est tourment. Ok, on te en paix. Ok, y a mon les en paix. Y a mon les en paix. Donc, aux acquis locaux là, première d'abord étape, c'était ça par rapport ya makambo c'est pas ça na cimetière. Donc ce monde mutu moi kufi na poto. Ba yeb ko kunda en Afrique. Dieu ça va connaître ça force mon boy ben. Ça force mon ben. Non ba te qui chasse te il faut non et comme na mboka na village natal na bango. Voire même il y a même pas musicien sur moi la musicien chrétienne mais musicien même soit des fois un chef coutumier. Tous les chefs coutumiers papa là na bango très bien. Pasteur Nyonso oba kundae à partir de 18h. Quand il sous chef coutumier. Quand on a bakuna à partir de 18h, c'est tout un esprit la chef coutumier. Pasteur ne soit kundae. Na 18h quand on est content à 18h. Ils sont chantre Nyonso au quand on est content à 18h. Bino kati manœuvre full batou, manœuvre te, c'est-à-dire le cola esprit est la chef coutumier. Pour chef coutumier, bakundanga na moité. Il faut là. Pour yakota. Oui. Parce qu'il y a un pasteur mo bakunda bakenda ti ko on est content à 18h. Puis ba bien entre toi il manœuvre te peut ba ko kunda ye na village natal na bango. Mais ba fidèle ba sepeli. Et la chante moi mon nene a son attendre aux terrible. Mais non, autant gâté. Donc vous donnez à 18h. Oui. Et puis, on est dans la nécropole. Quand on est content à 18h, à Mobali. Moi, c'était Mobali. Yanzambe. Quand on est content à 18h. Dini Jobinani. Ah, pardon, donc, ce sont des esprits. Donc, cimetière, c'est un monde, c'est un mystique. Cimetière. Tolo benango na facette belé. Nikolozo na osimba mena ba mort. Na ba mort Jesus. Na ko simba ba mort, mais to fano na ba cimetière. Un monde très mystique. To comme la biso na suka, moto na Nzambe. Ya mo lelo to fani bien. Zela lelo mona na to suka sa to nya. Mutu o nyoso lotaka ndoto mutakufa. Aloti ndoto, a rêver mutakufa, c'est un message. Luka obenga biso to sabela Nzambe. Message ya liwa. Ya liwa. Seul liwa te bokauki. Ce bokauki il y aura un danger. Soki te ou soit il y aura de prison te lokomo yo comme la vie. Te. Bible dit que il n'y a pas une relation entre les morts et les vivants. Oyoki ngati mna lobi. Mutu nyonso lotaka ndoto mutakufa, nabi tout le monde. Lotaka ndoto mutakufa, nabi tout le monde. Ki ba kufa bazoya parce que y a na papa moko va kufa, l'autre ba ndekone tout ba kufa. Boye là.
Allela jusqu'à ce que lelo papa n'a pas soutenu. On a négligé kango. Il faut benga to sambela nzambe to chasser molimo wana. Comme la mission Nasuka, merci beaucoup les prophètes Cascas, les prophètes Eric Kasongo, tout comme le numéro de téléphone, on va sortir beaucoup là. Oui, numéro de téléphone c'est plus 243 900 47 45 03. Plus 243 900 47 45 03. C'est mon numéro. Au Beningaï, Tokobon de la Nzambe, P au Beninga, je crois, Nzambe Roy Banena pour se manifester. Na ba chaîne sur YouTube, au lingo benga pour que na transmettre les messages, benga brato benga chic, ba on est pas benga pour aller sur la kendi. Sogi mo benga na oyate. Ata nani? Na oyate. Ata nani wana? Na oyate. Nani? Na oyate. Ça n'est fini pour aujourd'hui, voilà. voilà. C'est pas tomber dedans quand même. Au quartier na. C'est juste na pesi ma conseillère privé na komba Miracle Chabani. Nzamba lola mona pambola. On a pesi maman Solange na kati à Bruxelles, maman Solange Sophia. Nzamba pambola na bana nyoso on a pesi ma mère chérie na kombo ya Anne Jeanne Massamba. Et puis ndako mobima na pesi ba mbotebele na bosante mon père spirituel na kombo nini. Et c'est Tata Nanga Molimo, apôtre Serge Kipoul, est-ce que vous allez que Dieu te bénisse beaucoup. La PSI, mon pasteur, on a comme Trésor Mafaya, toute l'église, église Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, n'a PSI en Motebele, ainsi que Namogo, Maman Lydie Moukadi, mère doublée. Et c'est une. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur Chemisa Télévision. Au revoir. Merci beaucoup. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana baza orphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Nayaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seth Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fongama. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.